Yesu Masia olonga mutima nanga okonanga yo la sala ya yo yobe okoma ya yeba elome mobali olonga mutima nanga okonanga yo la sala ya yo yobe okoma yanga nasalaki demande d'emploi te pozwanga nasalelaka yo kasi na bolingo na yo okomisinga mosali na yo ngai oyo nasalaki nanga sefete pozwanga nasalelaka yo Yesu kasi na bolingo na yo okomisinga mosali na yo na yango nalobi nazali elembo ya bolingo na Nzambe apona ngai nasalela ye apona ngai nayembela ye. L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazu wapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'orgosse net in a film. Congo Promo, babunda nanango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Congo Promo deux fois avec le boss Raph Ngindou. Il nous dit les jeunes leaders de la guerre. Artiste na yo yeyo. Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise qui tape. Voilà, merci Nabino Lissousoubo Kolanda. Il y a des gens à travers Internet dans le monde, c'est www.telebanda.tv. Telebanda ezali chaîne na biso oyo boyebi ki chaîne na biso officielle ezali bongo kambani pa ya denjuluzitu ezali chaîne yo ezopesa biso actualité tozali bongo précisément na ville ya Portland, Maine na état ya New England ki ba numéro ba coordonnées nyonso bomoni wana ndengi ki bozo sepela na ba travail na biso par rapport ya ba conception pe ba raquette bokomela biso ndenge bozo kokoma wana mais bo s'abonner massivement eza topesa bino ba actualité ebele. La réalité où vous avez un documentaire, mais ensuite tout comme ça. Vraiment que yango wana to sepeli lelo to zwani bongo le 25 décembre to linto lo belana no vertement concernant religion moko na botanga ngokombo j'espère que bomoni oyaza mupanzi nanga a sepeli sarabino er bomona kaya na banda ko na bino à travers l'internet. Tatangunza azali moko oyo apesa biso begima nini oyo moyindo akoki kubanga begima ndenge nini moyindo azali valeur ya moyindo ezali ka yende mutapesa biso vérité mais toyebi ke vous aurez d'une manière négative d'une manière positive mais yé pas les barater. Un grand merci na ndenga sala la participation na yé pona koya ko répondre na invitation ya Dieu. Tatangunza mbote na yo matembe mini mbota mutu mbote mbota mutu denzulu zapantisa kati ya banda telebanda telebanda mukaba kuzome tebe bine pa mbuta mutu bozaka na bango voilà wana ezali chaîne mais nde telebanda ezaka ka programme oyo eza na kati ya télévision omonite micro oyo eza ya Congo Promote CPTV wana Raph Ngindou nde tokabuli ba séquence po omoni biloko mosusu tozosalela bino na Congo Promo photo ta publicité ba publicité to tia o ndeni biloko na biso bokota biloko
ya bato ya nini o motela so loka bato ya neyo ya to bon loka bino ko bato ya neyo to kenda awa o ya olinga mutane yo toza na Congo Promo ezana ndenga ni tema ya dindo za mwana wa botani na casque na Congo Promo. Voilà, na côté droite toza mbongo na Tata Kainda Mutombo, j'espère que vous mona kaye azangu payate asala peu d'intervention ebele ya denzo surtout na telebanda boza bato altina yebele. Donc moment où eza soki azate bomona na plateau na Tata Ngonza donc bo s'abonner bo skip te mais bolanda boyo kanini verté ni bato bela. Tata Ngonza tomuni yo pe mwa kala eza na Congo Promo eza na telebanda toyebike na Tata Ngonza TV to s'abona to landa kamera to sepele pe lelo pamba te to lobela na tomuni fin de l'année. To balana sur le plan spirituel toyebike to zali bayindo tomoni malade oyo to bandi 2020 premier mois il est bien deuxième mois to yoki na Chine troisième mois maman maladie de près kangi to sukisa année solution izoza mate sur le plan spirituel matondo mopanzi sango na biso ya denzo luzitu bayenge keno na bandeko balandi biso na bandako pai bongola de la biso apesi biso ngonga lokumbu na tataki ya likolonase ya biso motinda mifumo kimbangu balongo pe bakoko bazobatela bana bayindo mukona mukolo matondo na bayindo ya mokili mobimba kasi na mutuna na bino ingeta maladi oyo c'est plan spirituel eza kobetama ya loposo pembe pamba te loposo moyindo akufi mingi maladi oyo yebe na nzambe te kobana na malaria fabriqué na Occident et ba virus nyonso oyo iyaka na Congo fabriqué na ba laboratoire Occident et comme sikoyo ki obalona ki bakobuka lokola l'homme noir à un niveau nanu ya ba arme sophistiquée ya connaissance ya osaba virus pété et tata mokeli oazana justice équitable yepe azozongisela loposo pembe il faut pas kufa na nombre équivalent ndenga boma bayindo yango komona ete belema mingi kozala komona ki sida ekota na 58 na Congo bakotisa mo na Afrique du Sud na nzela ba vaccin ya bana lelo mukino bimba bayebike muto asala ba vaccin eza mondele po ayako sia en Afrique abomba na Afrique donc nzambe na justice na ye komi ngonga loposo pembe afuta yango komona ete coronavirus COVID-19 na Afrique eza na faible puissance et eza na donc bango bazo futa na o bango basala na kidelo yango esengi ba futa oyo loni yango buka mais ce sont totali pe na nombre côté moko na o Tata Ngonza lobi ezaka na cadre de commentaire so totali biso tozala ba char de combat ba arme to somba ngo awa peuple africain akufa mingi na ba virus wana akufa na mindoki mais bango maladie au nombre bazo kufela c'est incroyable exactement chaque jour malheureusement boma chaque jour Ebola bango ezoboma chaque jour fièvre jaune bomi na Angola combien et si boma combien donc bango se va kufa pena po ba kana passe au kufa ba kinza mais Tata Ngonza oyo lui Carlos Bento na moni a se féliciter parce que mais Tata boni aya o souhaiter bamboka o biso bato ezopesa biso vie te epesi vie te kaninde vie ya bato et kaninde ya bato ezana vie ezana nini vie est composée de trois choses. Mon pépé, ma billet, ça les vie. C'est que autre c'est l'artificialisation et la vie. Et vie naturelle de vie en Afrique. Vraiment. Tata Kainda Mutombo. Baniko bazolanda yo. Les autres vont le 25 décembre, tu éviter par rapport à la pandémie. Concernant la pandémie, Tata Ngonza ça pesi biyano mingi. Ezaba moko ba question to poser qui. Toko région de Banga wana olobake ezali ngonga oyo bayinde faut pas sosola parce que nzambe penza azope sa position na mikolo penza nzambe na position côté na biso bayindo il faut vous comprendre azobatela biso na makambo ebele makambo penza ebele oyo eza kotungisa so tolongoli ata pandémie totelikaka baguerre mosusu koya bo comprendre te ozomona gazo confondre susu baminele bango moko ba vérité désir ne toyeba on était à États-Unis mais comme vous avez la bango donc c'est pour dire que actuellement nzambe penza za kuta bayindo donc tozo senga na bayindo nde mingi penza bazonga na boyindo na bango les soucis na biso ba bloga les 25 oyo eza na bakolo na ngo bakolo na eza bango na bazobeta
donc eza makambo etali mpenza biso te donc réponse peut-être okopesa bino yango wana. Voilà, mais ce que soki totali na minute otoloba baarme na bango ezotekama te ingeta baarme na bango me ekobetela wapi funa mito nde coronavirus eza kaka bongo meme baarme na bango na basali ekobombardele kaka bango kaka po troisième guerre ntango ekokweya biso na afrique tosalaka minduki te tokobundana nani tokokotela nani mais toza na banzete tokobundana banzete tata biso nalobi na minute oyo mbayinde fo basosola nzambe mpenza aza na ngambo na biso. Voilà, très bel moment où tout ça la partage na tatangunza na zana posa ba bazana kisantu bazana kamba bazana kandu kuna bino nyos bozomi bongo na tous les 24 régions de la République démocratique du Congo pe bino nyos bazana 5 continents boyo ka vraiment vérité ni tatangunza tatangunza to songelio lelo tozomi bongo le 25 décembre il y a déjà sepeli à sala spécial tatangunza le 25 et spécial au tout to kota na 2021 na 2021 na mosala ya mfumu kimbangu lelo message nini oyo bino bozomona liboso ya fiti parce que boya kolebisa biso ke na prophétie mfumu kimbangu atikaki 4e président ya République démocratique du Congo azala jeune par rapport to moi Joseph Kabila akei siko actuel oyo toza na ye mwana mboka bino bozomona nini matondo tozomona bonsomi ya Congo wapi ya baindo bansu kubana na mboka Congo mboka ya Grand Esprit Fumu Kimbangu bikisa baindo nyaso ingeta prophétie et le bela 4e président de la chaîne à cause de la difficulté bela kokutana na ngome ya ko parvenir comme ça Congo na bonsomi na yango pe bongo mutu nyoso akoyeba origine na ye ako rejoindre yango immédiatement. Alors on a une tâche difficile ici balobango donc 4e président a une tâche difficile puisque nous avons une identité, il y a nationalité, il y a une souffrance morale et pas naïe, ça connu comme naïe. Puis bah ça qui est ma beau côté par rapport à ce qui indiqué qu'il y a ça Tanzanie, ça Rwandais, donc azui tâche très difficile les professeurs qui via âge 5e président aïe, il peut bon aller chiffre 5 aux abons force, aux abons misapi minei, ce qui a causé destin ya Congo ndenge bangunza baza ko talisa ko sosolisa na bitando eke akokumba Congo na niveau oyo ya bosomi toza kozela oyo indépendance za kolobela pamba te président a représentaka nzambe na musuni chef de l'état ya za incarnation ya nzambe na musuni po ba œuvre tout physique bangonde baza ko coordonner yango donc aza muta ko batela toza ko s'attendre vraiment à zongela na kiboyindo oyo aza koponi pamba te aza muta muto benge muta Chilombo azali mwana ya nkumu Tshisekedi abotami na mboka ya Congo mabele ya Congo eponi ye azala mokonzi ya Congo po akumba Congo na kipwanza oyo wapi baindo banso bakozula lobiko ebanda bongo na Congo nde bongo toza komona makambo ya bokesana na bandeko mususu ya biemba mususu to bapasteur kokendo sala jai lote me kolobela mokonzi mboka réalité responsabilité ya Afrique ekebana bongo na Congo donc kozanga koyeba Fumu Kimbangu kote na centre eza bongo kopesa mu Congo na lobiko na bino donc Fumu Kimbangu faza la liboso oyo wapaza na lumière ya kokide biso wat otomona boso plutôt c'est ça peuple wana amyokwa mi makasi e banda abotem na souffrance akoy na souffrance akufa na souffrance et jusqu'à quand peuple congolais soit bolam ako vivre bon ça bon les 5 mois ya vie à se vivre. Alors il faut un président raté mais il faut un président révolutionnaire à révolutionner contre Benjamin Sonyoso extérieur ndenge Mao Tchétchou Mayaki akina mission moko noble mission moko purement spirituelle et le Chine réussite na lelo et yimona na sima donc yepe azam na identité wana to linga na forme wana na vision wana et Congo eza bongo mboka ya référence ndenge Fumu Kimbangu alaka kibiso koloba ete moyindo akoma mundele mundele kwa bongo moyindo elobela mana Congo sengeli bon tous la banda qui ça ba référence ba modèle à suivre dans tous les domaines spirituels tout tika bonza mabapaya na domaine scientifique et tout le ka ba valeur inné na biso
na domaine politique tozonga na politique o bankumu na biso bakambelaki mabele na bango. Donc nako ndima te pe ezala te ke chef coutumier to wana biso aza na ndako na Mikila Bapaya. Mais tous les présidents, tous les dirigeants africains baolinga ba garantir basomba bandako na Mikila Bapaya et baza na ba fonds na ba banka Bapaya et Afrique kubika na nini. Donc toza ko investir libanda et tolinga ba opérateur économique baya na mboka et les bango bakoya bazui possession ya budget na bino ba capitaliser bino et ba vouloir na bango ko salama. Mais il faut tout ça ni ba na mboka ba ni ba koma batambo opérateur économique po bongo bango baza na souci ya mboka wana. Ti lelo ekomi lo chinois zolona basomba mabele bazolona bapondu po balisa congolais na fufu ya mboka ne. Donc congolais akani maboko musique théâtre bali politique et baindwa kangamiana bureaucratie ekangi baindwa linga sala musala moka informatique ya bonga boko lona injoka richesse ba pesi biso na mabele même yomoko mutu tina mabele. Donc mabele za mama boti biso za bomoi. Donc die physique za bon mabele moni tangi boyi bosela mabele tina nan boyi nzambete et nzala izoya na sima ya makambo oyo. Donc toze la président a orienté ba action pona bolamu ya mboka non pona ba guerre tribale pona ba vengeance na bango non pona komona ko sepesa groupe clan mokoti pona kotala intérêt général oyo ko banda nanu na Congo. Donc toze la modèle na tous les trois aspects autotiko énumérés wapi o ba pays mususu ba ko imiter biso kasi bongo na libanda fumu kimbango za pasi salama et bo fumu kimbango nde boyindo nde bokoko de tradition culture na biso yango wana wapi o kumba congolais na conscience wapi o kuzwa susu autodétermination na ye ako se prendre en charge surtout crise alimentaire ezoya et peuple congolais ça se prêter na moté ayebiso a moté. Donc Mikila Bapaya ba ok na crise ndenge ezalaka uta koko na bango Abraham akimaka contrat fandra pona nzala koko na bango Jacob akimaka blé silaka pai afandaka sozwi bon na Genèse 40 première verset comme on a bakimaka nzala baka na Égypte ko blé et période d'amuzo zonga pour chaque centenaire chaque siècle makambo zongaka so bokomisi kokisi siècle l'événement où les caca et cause on a d'une manière à d'une autre. Donc on a cycle répétitif, rotatif, des photos préparées, il y a public ça mokili, pas maté ba pesi biso ma belle fertile, mais le bateau, excusez, mais le bateau tout à la mingi na évangile ya colonisateur o ya ki na bible le biki tokende lola. Alors ceux qui ont okende lola bon ma belle otikela na. Ya mo mona réseau ça qui ba linga ba exterminer la race noire. Pour bamba hériter ma belle pour yo yebi fallait ma belle. Voilà que tatangunza puisque mais la katwana olobi na katwana opesi ba plan ya président actuel Félix Tshisekedi Tshilombo mwana mboka ki a reconnaître oyo lelo tokoki ko landa na biso ba indo mais olobi ke eloko moko wana ki lelo azoko koma chef ya Union africaine oyo ezobanda bongo na 2021 mais lelo so totalobi ke fo tozala na président moko révolutionnaire oyo akoki kotala mabele na epamba te peuple congolais souffrir mais na kati wana soki yo lobi bongo contradiction ezali ebele pamba te tokotaki olanda discours na ye ya 3 semaines passées awa tomoni sur le plan na ye na baplan na ye na ndenge ya pesi asalika contrat na bapaya donc tozo continuer kaka ndenge baninga oyo basalaki ndenge ye pa ye tout le bel qui on tata bonja TV na mopati samaza na bandi bango bazana mituna ya kutuna to lobaki nini tozolongwa na bokambami ya Occident ya mundele et pour côte asiatique Chine a s'est pointé déjà ye lokola abimisa biso susu na boloko nzoka biso photos za dia ba éveillé et to bimana na clôture ya Occident. J'ai lettre comme à libanda clôture pour que je connais clôture sous ya orient et n'est au kima nanzela. Cela veut dire quoi? Moi nous avons na bas de l'échelle. C'est une bonne conscience na biso et mata quatre na religion africaine. Na amour patriotique. Panafricanisme veut dire ki boyi nous avons ici kana batu. Au moins na mutu intellectuel linga loba. Français et coquille était fa luka mo na ba grec, aluka na ba latin, aluka ba mo. Donc, aluka ba mo oyo sala qui abima extra de bande kaka pour avoir quoi. Donc, ce qui est le président a signé contrat
kaka na loposo pembe tolobela bloc occidental nini osu ya beba kosala na Congo pamba te si déjà basali mabe na Congo oyebi lelo MONUSCO ayaka na Afrique na Congo toloba 27 ya guerre na Angola akenda te azaka na Congo pa ya ozala wana pa ba tuerie ba massacre ba viol et salama toute organisation eye na Congo ifandi est-ce que ba tu ba yeba conflit oyo mbuta Kabila amema asala 3 péchés o lelo ekangisa ye ba diaboliza ye 3 péchés ya liboso révision ya code minier babi mwana komi wapi ya mibale aibongo koboya kozwa nyongo pour a organiser ba élection babi mwana ya okoma révolutionnaire ya misatu bazela ki ya loba je suis président chrétien mais alobi ni peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple nous sommes les descendants atanga na fumu kimba atangi na yaki papi atangi na mutaka safu batangi mutalumumba tangi les Kabila babi moyindo oyo asosoli ba péché nous sata ba mima yango wana donc voix tiki biso et voix oyo ezalaki ke muntu moyindo afunga mamisu pour a rejoindre ba origine na ye tant que tokozala na ba religion étrangère lokola bozomona koza mona mulu pour qui ça ba kinaza chrétien et peut-être dans d'autres formes exemple lobani je suis européanisé. Je suis européanisé et je suis esclave. Il dit aujourd'hui makibo umbu. Dans ma foi chrétienne ceux qui Diego Kao a quitté en 1480 après 3 ans ba missionnaire ba ekoya. Ceux qui ba quitté mbeto za ba christianisé. Donc tous a fui ya occident oyo ya za manipuler ndenga zo lingela. Donc photo bima na réalité occidentale Otokoma effectivement babonsomi petio kuye babontina ya mission ya fumukimba mupena bangunza mais ndenge tozolandela makambo tokende tokoza ba aliéné à l'éternité donc tokomi na ngonga oyo et président na biso mokambi na biso oyo Congo endimi Mbutati Lombo ana responsabilité réelle ya makasi na molimo pe na mosuni donc ye akoki ozala lelo kozingama na bankumu ba chef coutumier pe bongo na bangunza oyo wapi bakolakisa ye oyo singeli ndekone lokola 5e président omoni donc toza kozelela ye penza ya mingi oyo akokisa na mabele ya Congo kasi bongo kosala makambo partiellement et kosala makambo lokola liyoto ekokisa biso te peuple congolais tout bon en général peuple africain. Et il faut refuser et réviser la constitution et salama tout se référer à la constitution ancestrale tout na bloc spirituel na biso nini kuni zali surtout ça copie coller il y a occident donc au 5 ans renouvelable une fois et a déjà tricherie mobimba ba tikeli biso parce que ce ko yebi ko bima da 5 ans ko yiba mbongo na élection zoya o lingo même bati au président donc oko magasiner yo na bato travailler na bango bon magazine montant pour ça tout 5 ans donc il faut que Lucas que tu as garde fou et empêcher déjà voler à la toi assurer après mandat toi assurer bah nous va travailler qui na base en assurance donc comment la difficulté parce que ba loi tout bâtir ba on dia basira social na bango si ba encadrer ngo donc moi écoute ba yi ba les pour ba desati parce que biso mutu toza pour tenir vol des institutions ou ba biso donc faut to bima na clôture occident faut to bima na lupango occident mais tout ça puis on a devant un grand géant du sous-sous dans ça le qui million il part sous Azali donc il faut se contrôler la tactique voilà tatangunza azala basole kitoko milai mais omoni TV ezata to c'est la séquence pambate to boyike to boy tatamboni mardoché aya o musala retard pambate le kolama kamba kitoko o po bato bazana posa mboka ezonga ndenge to kutela ibakoko mais to yebite to kozonga ka mais na katwa lo bilo moka kitoko qui était non ils ont 3 péchés autant que Mbutaka Kabila salaki oyo bomaki péché mais ça to salaki wana za oyo biso to monaki be oyo za tata mukili amonaki mais na kati wana so totali question na biso ezali boye est-ce que na 3 péchés wana oyo pe yo lobaki ayoko tanga baki pa vita ba fumu kimbangunde bango ba soso ba monaki oh après le biki peuple congolais azan chrétien ayoko tanga est-ce que ezaleli wana ya yaki kolaksa ayako laksa ngoka na suka pourquoi pas laksa ki on ebandeli ingeta wana ezali ba élément stratégique mutabanda ba inconscience comme conscient
Ce qui est à côté de la Bokotifa qui a se positionné pour la Tassiko face benae, face cachée nae. Babanda bon monde qui n'est typé motamutu tilo motozo quoi nae. Ce qui a signé le pasteur c'est plan stratégie parce que tribu kasa et bata mini ba christianiser. Alors ba na besoin ba voix na foi à ça lokola zana bango lokola chrétien mais kumu tisekedi à cause de la chrétienté pas bataille bi source à pouvoir nae à côté pouvoir la neutralité na maboka baindo toujours devoir occidental donc à pouvoir na bokondi ya baindo pouvoir ancestral au tuebike et yé azangunza a se confirmer ki ngunza nae même na molatoni akobongola même na maloba au mona ki azo prôner mingi ou ba mingi trois langues na suka mais comme apena ki discours malobi ya ukana langue africaine. Voilà, Tataka Inda, ceux qui ont bon ami qu'on a la question, on a vu que la question est présentée. Qui est Zangonga. Tobandaki déjà na kati ya Tata Ngunza TV, kulobela likambo ya centenaire ya Fumu Kimbangu. Tozokota na 2021 Tata Ngunza. Question wana batu penza miteme ezalaki kaka bien penza te. Nde balingi bayeba pena tokosa tendre na nini na centenaire ya Fumu Kimbangu. Matondo Fumu Kimbangu atelemi le 6 avril 1921 wapi ezobala na 2021 donc centenaire de tout loba chaque siècle d'événements ils a kozonga de manière à dire notre Fumu Kimbangu l'air à Telemaka il est moyaki ko salama échec na état colonial c'est plan médecine hôpitaux et kangamaki c'est plan administratif ba misala na bango komaki na faillite donc il y a le baité ils a ko kita ya occident et bongo ko matalisanga bomoko ya bayi et pour salama pe bongo 2021 oyo olinga te eza ko kita l'occident ba fermeture ya ba assemblée ya ba mangomba et déjà covid ça a kumda ko kanga ba assemblée na bango sana mpepeka déjà parce que maladi est déjà l'église kangami ba activité nyonso administrative so kangama donc eza ko kangama ko kita l'occident et ko mataya kiboyi donc mona bayi de partout ba kozala donc comme na bomoko ko mona bulengi moko veut ba instinct et qui boit de kolamuka qui bombasi molimu ya fula mpeve kimba mfula mwana ikozo beta baindo po e sala biso effet to lamuka et bongo to landa ndenge mokili déjà komina na katikati ya zanga yuzana ya olamuka donc yo ndi okolanda mengo ngikozongela yote donc Fumu Kimbangu azadi na katikati ya ngonga wapi o 2021 izabongo kotela na baindo bomoko pe bongo baindo bakokota à rattraper tant ou perdre mais occident ça bon kokita na ici tous les domaines abana kokita car l'épidémie ko se multiplier car ba guerre et l'épidémie ya bactériologie ya ba guerre scientifique ba ko bana bundana ka bon jusqu'à ce ba kokita kaka et Tata Ngunza to yoki ndenge bolobi mais ce que to landeli na pona makamba 2021 mais 2021 toujours ba centenaire ya Fumu Kimbangu nde bazo préparer sur pesa batu ba vaccin omoni te ke ezala pasi nini sikoyo baindo bakoki kosatande mpona likamba vaccin komi kobangisa bato ingeta mote mpepo tolobeleli est ce que nayebi ke moto adendi balukela biso elema wana ya papa na biso président Sassou yebi ke aboyi vaccin wana abi naosalela volonté peuple memenga na bokonzi peuple souverain aboyaki vaccin wana il a besoin d'informer te biso mpe na Congo Kumu Félix Tshisekedi yebi ke akozwa présidence na 1921 na année prochaine comme à présider ce collège en tête. Est-ce qu'il y a hasard écoutier pour l'année? Pour Congo, selon France Fano, il y a gâchette, disons, forme africaine, d'une forme d'une revolver. Gâchette se trouve au Congo. Et Congo ne fait bêta. De ma décision, ma casse, c'est là qu'il m'a dit Nakibo Konti Azui, il n'y a pas Kumba, mais c'est la Fumu Kimbangu, actualité en tout ça, à Kumba, pas yaba. Ba ningani ba président lisanga Union africaine wapi oyo kozala contamination na banso donc il faut aye bango pour akumbango il faut to pousser to pesa yango pour akumbango malgré tout na consultation une franche ya région africaine izala quitté mais na se tout ça makasi zabongo bi la kaya tata
po bongo azwa makambo akumbela bandeko ni ba président bayindo ba kolo mususu donc eza koloba eke tokomi na kolandela bino wana bolobi soki na Afrique ou bien na Congo précisément baboyi notamment Congo Brazzaville ya ndenge na loba mirefu mais biso baoyo bazali ya ndeo ya Afrique to baza ndeo ya Congo pona ba vaccin baoyo kosala ingeta pona ba vaccin oyo eza na mo simple forme si fumukimba on s'apesa que ebi na ngola batu ba mundela kochaka virus moko epidemie moko fièvre jaune ebomi batu na ngola ozana na likanisa ngoti ibomaki batu bakimela kini inspiration nza bakoko ye e baba mika komela ti ya sinda ti kaka ya bulukutu ya nzubikisa batu babiki donc na vaccin ezaka il y a bilema ba nourriture oyo eza purement africain il y a pondo il y a tchafu na biso ya fumba s'alimenter mingi ba lima africain pa baté il y a na belé Afrique et maman na biso Afrique mabele na biso ya bomoi il faut ya kopesa biso protection contre ba vaccin matondo na si barandi tatangunza à répondre pendant la question liée à nos cas ya suke utaki na tata na biso azana eteni ya Angola tata dona badianyama tutangi comme na bango parce que za penza bango ba poser question wana alanda kabino mingi alanda kapenza tatangunza TV parce que tuza wa pa tata Nzulu Zitu mais to bosa te potanga ko ya biso chaîne tatangunza TV nde bongo alingaki ayeba soki boko lobata le te mais bo promettre bango na émission boya vraiment ngeba aza convaincu tena makambo balobi que l'homme soit na Bible aye ngeba mutu penza basala elo lenge kani soki boko briefer ne fiske moi réponse na tata dona baganyam matondo waniza thème sous mais moi qui bikendi ya mbofufu bela mutu aza œuvre ya rassemblement veut dire baba faisons veut dire père créateur tata mokili lokola architecte ba milimu oye babini pa ya nzambe e bango lokola ba maçon ba exécuter do ba kende ko sala mutu abanda ko sala na Afrique pembeni ya mai mutu sala mawana mutu za pena mabele ba kausi mabele bidi ndenge pena architecte sala pena œuvre d'art na zo sala de mutu asala mela donc yana molimo mususu azaka ka molimo ya lisu di yepe akoya kubota mabumsaka liso yobona babenga bongo ba ophtalmologue wana vidi molimo wana akoya ka bosa domaine ya traitement parce que yenga salaka liso donc basaka ba ressemblance ka mutu isa lokola mutuka ba ya kosala ba garnisser ba kozala ba électricien ba kozala donc ba ko ressembler sali mutuka mutu baza ressemblance de sali mutu tata mokela pesa ki plan mutakozala ndi bongo mutu ayiko kota ba milimo ekota na œuvre création basali mutu na bandi wana tolandele ba détails so mutu asala mapinza ndiambo na Afrique yambo bongo mutu moyindo matondo na asiri papa dona baganyama bo landi penza na asiri ba bo développer ngo na mikolo ya mais wana ezali avant vous na zonki maloba pa tata Denzo. Voilà, intervention ya Tata Kainda, j'espère que vous avez une question qui t'a coupé, mais il y a Tata Ngunza à Pessibiso. Mais Tata Ngunza, au Lobeli 2021, Botama Fumukimba en 1921, 2021, donc siècle. Il y a Fumukimba. Donc c'est que préparation à ma casse, c'est pour la centenaire à Fumukimba. Ils allaient, il y a ma casse. Voilà, bon, faut que la mato est à la base, à tambola nana l'émission au Kitoko. C'est quoi, 100 ans il y a Fumukimba. Est-ce que les lots, ils appellent un pasteur, ben la doctrine, mon copain, na 4 ans pour Fumukimba, les lots, bandima ministère, il y a Tata Fumukimba. Actuellement, baza baindo. Et ce que le pasteur va dire que l'apôtre et par rapport à l'écart, ils ont déviation. Ce qui est basé normalement par la bangunza. Pambate côté, mais il faut pas côté. Ce qui est bien mis la facilité au Cameroun au Tika. Il faut appellation à Tata. Donc baza baï oyo. Tous bala na bango na ba non na bango. Mais to kabwana na ba prénom na bango. Donc baza bandiko o déjà ba kombida ko yeba Fumukimbangu na sens ya prophète nan. Et baï bana bongo.
mais basuka on a te pour approfondir connaissance la loi de la création en siko mais c'est mon anza pour ba parce que bon fumu kimbangu des années nzambi tata mokili alingaka mona na baindo na nouvelle ère na nzela fumu kimbangu fumu kimbangu za représentatif direct tata mokili ya nzambi eza Abraham te eza Jésus te pona biso beza fumu kimbangu kozanga ko ba fumu kimbangu eza kozanga bon ko ba nzambe landi tata ngonza to yoki question o parce que lelo to yebite est-ce que na ba religion ndenge lelo to koma o lelo to koma benga binzambe parce que lelo bible era moko me ba doctrine ya différent tata ngonza est-ce que lelo pe na tata ngonza lelo ndeti bon to ke na Angola te na Brazzaville te mais na République démocratique du Congo et ça peut y a quelques pasteurs pe lelo be na télé bien en pleine émission bien à cher azolo be la pe bola mo fumukimba matondo mutamutu denzuluzito mwani satina fumukimba muza mu pepe kimba mufula mbeve fumukimba mufula mwana lili mu pepe ana izobeta mais ya moto pesa na biano tolandelema moko toye na mosiri na njana bino bo permettre bolakisa ba ndeko balandi yana ministère moko babenga ministère ya combat spirituel ba mama bakena papa bakena mais mwana yeko ya tema za mwana bilaka na bo fumukimbangu mais izana dévier alobeli fumukimbangu na ndenge ya lobeli yango mais tolanda comme ça toye rocha commentaire si. Vous vous rappelez quand notre Seigneur allait à Golgotha, qui est venu l'aider pour prendre la croix? Il y a un monsieur qu'on appelait Simon. Comment s'appelait le patriarche de notre église? Simon Kimbangu, le prophète Simon Kimbangu. C'est un signe prophétique que le message de la croix, c'est pour la RDC. Le message du sang de l'agneau, c'est pour la RDC. Vous savez, on a, nous l'église, et là je profite de cette occasion pour te dire que tu me donnes, nous avons critiqué le prophète. Le prophète Simon Kimbangu n'a rien à voir, ne confondons pas le prophète Kimbangu avec le kimbanguisme. Ne confondons pas deux choses. Lui, il a servi Dieu. Aujourd'hui, quel serviteur de Dieu qui peut aller faire 30 ans de prison pour rien? Qui peut faire 30 ans? Il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas volé, il n'a pas escroqué quelqu'un. Il n'a rien fait. Mais pour Jésus, il a accepté la prison, maman. Ah! Alors, chose difficile, hein? Chose difficile aujourd'hui, si je demande à un homme de Dieu, rien que comme ça, je dis seulement, bon, homme de Dieu, bishop, archibishop, parce que vous aimez bien les titres, vous serez emprisonné pendant 10 jours. Ben, vraiment, il y aura des noms. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien volé, je n'ai rien. Mais Simon Kimbangu, on l'a fait. L'année prochaine, nous allons entamer le centenaire du ministère prophétique de Papa Simon Kimbangu. Donc soyez connectés. Il doit se passer quelque chose de nouveau dans ce pays ici, là. Que tout celui qui croyait que Dieu n'aimait pas le noir, j'aimerais lui dire aujourd'hui, le noir a été réellement aimé de Dieu. Et je peux vous dire, vous savez, hein, Dieu, il y a des fois, il le montre par des signes, mais on n'est pas sensible aux signes. Pourquoi c'est la race noire qui a eu pratiquement la même histoire qu'Israël? Je termine par ça. Que chacun aille méditer. Pourquoi la race noire a eu la même histoire que Israël? Parce que la même gloire que Israël a eue, c'est la même gloire que l'Afrique aura. Signe de la croix est là au Égypte. Croix est en Égypte qui est baptisée na croix te. Croix pharaonique les appels na croix. Et l'obini, l'obi vertical na horizontal. Donc fumugimba ngaza à des fois relation na tata mokeli na biso ko telema pesa relation na monde horizontal monde physique. Donc fumugimba yé wana ne signe de la croix na biso. Donc yé aza na biso na vertical, payé wana mopambo li biso na horizontal. Donc ça signe oyo ya kipwanza ya fumukimbangu kombelaki baindo. Donc ndenge ya zolo bela kombo ya Simon. Donc Simon de kimopaya oyo ayaki bongo ko aider Jésus na kozwa kwa Simon ya Sirène, donc ya Syrie. Donc biso toza na fumukimbangu. Donc waniza allusion ya sali papa mataza motangi Bible, mais to yeba ke signe ya kwa eza au Égypte, eza bolakisa bongo tata mokeli na biso bato na monde physique au bon tozali donc mokila molimo na mokila musuni ya mwana fumukimbangu ayaki kozwa ya molimo ayano na mokila musuni wapi oyo alakisaki biso ba massive nyonso pe bon ayaki na mateya o moyindo akoma mundele ndebo akoma moyindo pa tozokende ibolakisa bana bino minoko ya mboka po minoko wana ekokwea e biso bayindo bongo tokotombwama bilaka fumukimbangu zaki kwanza
pour na biso. Donc ndeko mwana ngamolang ndeko pasteur wana izaka mupepa fumu kimbanga 1921 oyo ba pasteur ba bongo la matière ba kotea bon fumu kimbanga po banso to la mukato kumba bongo lobiko kati mabele Benge wavo vandombe sika kemela vanzayai wakinumbangi kwa mukonzo fumu twenina maonzo nova moko makukaka tata menina tata simo vovendinga ku nzaya vuvama utuvuvikile nzae tata vita ikotele mudi vutumanisa yo utuvisidi mami metomamo lobaki aza mwana bilaka uti na bokonzi ya Kongo milima Kongo dimi azala epi anyati mabele ankamba oza bongo fumukimbangu ya musuni die physique na biso sengele bon libali sala masiko vie ekota ndi corps physique ya moko ekokiti il faut siko modimo ya ekota na corps physique ndi sala vie ake epa ya papa Simon kiangana nge taza comme corps physique nzoto pamba ke il faut siko ya bima susa lukasuba nguza po visku ekota comme être vivant à mouver à tambola mpepe libaku to lobela a kozala pena président ya Union africaine na 2021 awa donc ezaki ya kokuma bofumu kimbangu ozaki pwanza ya bandombe ndako la kisabandiko na yeba ba président kati na kosangana na bango wapi oyo Afrique susu ekozwa lipanda bolingaki fumu kimbangu ya fumu kimbangu bakaza perdre de l'indépendance abimana na ba pays nyonso ya Afrique o bazwa indépendance fumu kimbangu akenda tinuta pa ya kwa Belgique pa ya kwa Belgique ko négocier indépendance na biso donc fumu kimbangu azali penza nzambe na musuni pona bayindo donc fumu kimbangu aza mupepe ko bakamaka te yango omona ete bandeko pasteur baza ko zaka na bazo tutuka bazo le bafumu kimbangu samba ebake et bakozala na de maître à la fois là déjà yo ndimi fumu kimbangu mobiki si prophète si go otia Jésus donc là on ne peut pas se référer des maîtres à la fois donc baya to comme abisunyo so bakimbangiste authentique bongo to bungela Tata Ngunza vraiment a fait plaisir à tous les téléspectateurs mais Tata Ngunza au monité siko na ba plan no lobi wana eza ba plan mo boye na ba yindo mutu ndefa comprendre wana ingeta batala onye batala master bazaka na nkango wana donc étant que baza ko bata batamana no bami bimisa ba ye ko la loi de la création bazaka mitu na assemblée na bango ba ya ko boya te ba koma ko la sonini te bazaka ba mitu mais message ne ko bongo la réalité pe na logique des choses après l'indépendance il fallait pas légal l'indépendance il a fallu bientôt tika religieux étranger to bongo la sango lobiko na biso et comme bien que lobiko ba yindi zo te amana ba masanga nyonso mais tout est à lobiko ya occident nzoka ba ba kanga biso ba souffrir biso ba torture biso moni est-ce que ba que 36 000 familles qui dans la déportation pour bandimara sango fumu kimbangu est-ce que ba que bano américain bazala kate balinge bazala te so ki christianisme mundele ayaki afrique te et bien Haïti ngezala pété ba bedi ba Guadeloupe ba mboka lishi bande ba kenda mbezala te so ki occident bible eyaki te ce que coran eyaki te donc passe na biso ezana o ba bateaka mukona mukulu ba dimanche il faut to tika message wana parce que ça ezana des avantages ezako favoriser le posopembe ezako lalisa balindo kongi to telema to considérer mabiliza ba pese biso bolingo kozonga na automatisme na biso pa bate bolingo eza ressemblance à mambebele na cadre na sens ya caresse ya pauvreté automatisme ikosala makaka ya koyinana parce que bwana autosuffisance surtout comme na suffisance alimentaire okomona mte ya mabina likuni ekokena ngo parce que mutu tu azana suffisance alimentaire ikipesa biso misala ikisa biso nzala to koma na kokokisa posa na biso okoyina muninga pona nini ya moni mundila azobima lokola yaza mutu malamu anjete bakomi na autosuffisance na ba branche presque belé okoyina muninga pona nini donc tokomi na ngonga oyo pena moyindo na renaissance na Yesu mbotama na ine te lelo lobi eza mutuya eza makasi na surtout na bandeko bazotanga la Bible parce que fallait tous à la trop spirituel même si tous à trop chrétien pambate to éviter eloko oyo eyo boma biso po ba prédicateur baza ebele ba enseignant ba yate deti ba enseignement oyo
bobomba yango eza cachete donc pour moto azwango faya kana vont pas à l'église qui bangisa mais si vous monite ce qu'on enseignement de yango moto akozwa connaissance azala pe fort ya olanda doctrine na ye mais le surtout tali ba polikateur ba ibi na bino vous omona biloko na elobela bino ni matendo kasi nyonso oya motu ya ba bombaka babatelaka bankadraka ngo lelo siku na Simono anza to iswa mfumu kimbango il faut aussi la première pas pour ça na bon oye pour l'amour pour ça yo ils ont automatisme moi bat ba kende lelo poza musala na Congo pe na Afrique faut ça na club moko za la membre ya ba loge moko ya ba occulte moko ça wana uzo musala te donc veut dire ba sala ko lokola moyen oppression otindika ba jeune étudiant et ba kota na ba loge wana des discussions na bango donc il faut biso plutôt zongesa kingunza anzela fumu kimbangu oyo wapi kintwali na biso wapi ona kati ya religion africain nde bongo matezo pesa makuye bandi tulobi mutakela ma wapi mutambakela me na local ni côté ni za bien précis e bakela mutu ndenge ni moni donc izaba elema oyo sengeli bayindo tozo na kiboyindo kati ya fumu kimbangu ndete ko yekola loi de la création nditekelama nani azaka premier être komboni nani et asalaka nini bana babotaka bana ningi to kabana to panzana ka ningi nini donc les vraies histoires fibeta makara na bayindo comme disait Mbuta Lumumba donc occident pour beta histoire la Bible à banya Genèse Apocalypse et ce qui wana donc la Bible ça livre moko réduit à miniaturiser mokie pamate banda Bible a pesi ba réponse et l'homme noir a utawapi mutaslama ningi est-ce que automatisme ezati mutaza œuvre la création yango yope osalaka polia ozo créer yo pozo bota nzambe papa nzambe abota banda kubota moni ndenge biso tozo bengela tobengaka nzambe nitina banga tobenge nzakomba moni nzakomba nza eza mokili mba wana kimbangu mbangu il est le sommet du sommet irréversible mokukasi batindika kete ngomba mba moni mbangudi moni fumuwamba bamba wana pe mba kalunga mba moni nzakomba moni nzakomba ngo wana ya mwana tenkoi tongati nyama makasi donc mokili ya nyama ya makasi oyo balonga kangote ya mwana komba nzambe na biso nzakomba donc ba nyo self ba yekola lisusu mayebeli ko bazo ignorer donc même ndenge tozo kendi na fin de l'année donc ça mai ko sinibo ba nyo ba sosola baeba donc toi na mingi oyo bomu sinibo to la kisa ba imboka ba indo ba continuer kolanda ba benga pamba te ba yekola loi de la création ça esengo mingi ya kukutana na bino suna kati ya plateau na bino mais eloko moko tokozongela lisusu mpo bato baninga na biso basosolaki mingi mpenza te mpona likambo etali Noël vraiment tata ngunza soki bokopesa éclaircissement ya kolakisa bokeseni oyo bolakisaki nini esengeli mpona bayindo basala pona Noël tondo mingi to boyango poto na to boyango poza ya bisote yango bandi ko nyonso basambelaka na bazana foi chrétien ba bikisa nango penza bongo te ça fait oyo moni lelo le 25 décembre même au Kenya Israël yango enani ba neige ezali bana na sindo na bango donc banyama ba botaka période de selon ba moko Isaka fête ya Dieu romain, Dieu soleil, Dieu romain, ba divinité gréco-romain, baneko déjà ko sepela le 25 décembre na bango. Nde bongo ba ko sala ka plage ba ko histoire ya Jesus ba ko tiango et ba to ba célébrer yango. Donc, isa fête de la bête, sozo ki ma 666. So déjà yuzo sepela Noël. Isa bongo sepeli bête, pa ba tabota na pe na ba bête na banyama. Donc, isa fête de la bête. Donc koki ko sepela ngote même pas ko sala mo journée mo spécial ko lambela bana ko sepela bana babima donc ko sepeli bête ko sepeli 666 ne amana ko sepeli donc ko sepela ngote tata ngunza a changé verso est-ce que kala wana bate ya biso tito ko lu le 25 wo photo kanga baba photo lia soso mais tata ngunza alobi ke to sepeli tata ngunza c'est grave tata ngunza to million pas ko sepela mo koloni ni seno bi c'est là to voilà et quoi de la question ya tata ngunza te soki ba indo ba usepela ba sala fête pas sepela ce qu'on a moté mon bix na bango il faut mo kimbamo bible ba sambela ba pex ba sambela ba as pex bango ba sala ba image moko taille et pex ba so ba sambela do ba comme à contradiction na ba loi biblique na bango ba sambela moté ba so ba sambela ko ba idolâtre nde bongo ba sambela kaka marque de la bête oyo bongo
ça le 25 décembre pendant que ça mutuna ya mbutaka na mutombo kwa nyimbo Lomandi mwana ya banyimbo na bateza bongo donc biso to sepela tout le bateau sepela bongo mbotama mo bix na biso fumuki mbangu ndi to sombela bana bilamba ko sepela ça on journée moko spécial ko fumuki mbangu abotamaka na musuni ata ko ipesa koko somme izana mbongo donc fumuki mbangu baye le 9 mars 1889 mkolo tata kuyela na ningwa lwezi ba yaki koyamba basaki corps physique et molimo ya tata ya nzama tata mpumutulendo ibongo ku incarner nzoto wana wapi oyo nzakomba ayibongo kolata nzoto wana na mbanza kamba eza mkolo oyo ba 9 aigle bayaka ko kembela kotika mkonzi ya baindo oyo paso coordonner monde spirituel en généralité nango ndem kolesema ko sombela bana ko sa un journée moko spécial mais journée oyo ya Grégoire Romain Dieu Romain za bongo dit de la bête marque de la bête za bongo liwa pe kufanikation et pas baindo. Voilà, j'espère que tu comprends vers à la fin de notre émission. Tatangunza message nous yasuka na bandeko balandio à travers Telebanda, à travers l'internet dans le monde na micro ya Denzo. Matondo ngonga ikoki mpika fumuki mba mfula mwana lele et izo beta déjà ceux qui olali air ikozela ote nature ikozela ote potongo itana tongo c'est itana ki toki dana midi yondo zuirita parce que les olamu qui faut ça ma rapide pour rejoindre l'activité à journée. Donc fumuki mba mpepene déjà ici bandaki izo démarrer izo ko bana biso yo la muka pour rattraper autant la loi de la création et olinga moyindo na yo lokola yo moko omilingaka kosala moyindo mabene leko ozabon kosala tata mokili nzambe mabe pamate nzambe ya yambo moto moyindo de fumuki mbangu kati na bilaka na ye na tradition na coutume na kiboyindo nde bokoko na biso totie liboso pona kipwanza ya baindo ya partout oyo bazo nyoko amana bikila bapaya totikala na kati na manaka na biso wapi oyo toza bongo mayebisi oyo kobimisa biso na bowumbu ya molimo pe ya musuni po toza bongo kipwanza oyo la kaka bongo bangunza na nzela ya biso koba isa sango oyo fumuki mbanga tikela kibiso kipwanza bandombe se kipwanza so kipwanza ezalite mowumbu azaka millionnaire te mowumbu azaka kaka mowumbu azaka na choix te azaka na droit te azaka na devoir et baindo tolongwa na vie ya kiboumbu pour tokangami na religion étrangère tokangami na système politique occidental tokangami na science na éducation ya bapaya et tozongela boindo ya monde fumuki mbanga ya kopesa biso message oyo azwaki pataki ya likolo na se et ezokoba bona bangunza pe na biteni banso botika na kobatilama na nzela ya nzanda bakoko na nzela ya mai komela mopepe ekobatela biso bana baindo po tozala ba innocent na pasi oyo bazosala biso mokona mokolo nzamba bakoko abatela biso na komba fumuki mbangu ya kimpafita balongo pe bankulu na biso matondo na balandi na biso tozosenga na bino bosabone na chaîne ya ndeko na bino Denzo Luzitu vraiment eza esengo mingi toaccompagne bango po mosala oyo tozosala ya tata ekende ntango esi liboso kasi bobosana pe te bokolandaka biso ntango iso na Tatangunza TV tozana mpona kosepelisa bino kopesa baréponse na baquestion mingi boposaka biso moi tozolonga meme na chaîne na biso tozoya kopesa bino baréponse na bachaîne ya bandeko nde bo tozosala partenariat eza esengo mingi vraiment topesi bino matondo na kopesa biso ngonga ya bolandi biso nde bongo tozongisi maloba mboka bino Yesu Masia olonga mutima nanga okonanga yo sala ya yo yobe okoma ya yemba elombe mobali olonga mutima nanga okonanga yo sala ya yo yobe okoma ya nasalaki demande d'emploi te pozwanga nasalelaka yo kasi na bolingo na yo okomisinga mosali na yo
apona ngai nasalela ye apona ngai na ye